biso ndeko tangi komone bekawana oyo moto na bokoko azali deja na ndoki kati na ye po moto azana ndoki ana moto mawa moto ya mokili boye te ndoki awe komona moyi mena butu ozalo kwa lipa to kwanga liboso na ye akoyo bateke te papa so Joachim ezambona ya zambo bali mune te e pas de comme lokola moi finite lokola moi fumi akosa peza nzungu na ye pe en secret bandoki nyaso batokisi kurutu zambona na kati pe baleye moto lokola beka wana lokola zana na kati na bokoko azali capable ya kotokisa bato nyonso oyo bazana misala ya malamu papa te ndoki aliaka kaka moto ya malamu oya motema mabe akolia yo te po yo zana kata semence na bango bango balingaka bato bazana motema mabe motema ya makasi po ba multiplier yo motema wana einda obana pe kopumbwa lokola bango pe osala ba catastrophe ebele mais moto zali na motema ya malaba ndoki balukaka batande mwana pona kosilisa pona kolimine papa na biso beka zangi ndoki te papa na biso ana ndoki po bato nyonso bandaka bokoko bafai na kati na bondoki po bokoko ezali egala bondoki pourquoi tobengi bokoko bondoki okomona misala ya mabokokiste okomona bato bazala kati ya religion bokoko soko kena bandako na bokoko kuta bakatastrophe okuta bana baza mayele mingi te basi basala baproblème ebele ye moko mwana kayo elekaka malamu te pourquoi pamba te lokola avandi kati na molimo bokoko kola kati na molimo bokoko koinvokaka babokoko na butu bayaka koanseklaka bandako na bango mpona kobebisa yango ozomona basi nyonso ya babokokiste batelema katikati na priere pamba soko oza na mobali na yo alandaka bokoko yebaka ete oza komisombela cercueil na yo avant mobembo nzamba atiaki na bokilo tokufa na 80 azaka baba osusu na 40 okei pourquoi pamba te yo moni na moi mobali kasi na butu azana bakoko balobi lia mwasi wana lia mwa akokamata yo aboke yo mama Cécile merci mama na biso igete yo mama Cécile yo lambaka madesu aboseli ke yo mama igete otumbaka likayabu pe atio na kata liste pe aleyo ça veut dire bokoko ezala ndoki kati na yango bokoko ekotikalaka jamais comme bato na kati na royaume de ciel. Merci mama na biso igete bonkoko esika oyo makila bana Congo ekei esika oyo mboka na biso ekomi biteni zala na biso mpamba te intervention na yo e interpeller ba bonkokiste mpe bato bakoli tokende nanu pa ndeko oyo akoti na Skype ya Brigitte to pesa ye soki mwasi to mobali ye ayeba ko pasola mpoke eboto. Allô? Oui, to pesa yo maloba. Ah, bonsoir, vraiment. Eboto papa na biso? Ah, merci Andero DSV na CG malamu meli biso vraiment na poko lelo. Lobi na landaki débat na radio na biso Katiopa ndenge ndeko banaye ko pesa éclaircissement likambo ya nde mwana semi na mona ki comment est-ce que ndeko daki vraiment attaquer pe combattre. Mutapeke raison te jusqu'à vers voire même vers 0 heure. Merci beaucoup. Lelo vraiment na komisi nzambe na ndenge opometaki biso lobi pe lelo oye na eloko wana. Alors par là na koloba nini bandeko na biso ya bokoko vraiment moi personnellement na yo rabino il y a d'autres basije mususu to Pierre Rabino raison. Alors on attendait de vous beaux là vraiment exemplaire. Pourquoi? Parce que bon memelaki biso eloko oyo communauté chrétienne communauté na biso congolais eyebate et mesana te boye na message moko asika bokoko na opebi no litato limwa muke ngana ndeko na ngai moko azaki chrétien pe akoma mutu ya bokoko nazo yebisa eli kambu ya ne mwana nsemi lobi aboyi na yebisie ne mwana nsemi c'est un homme azana makila pe na mai asali alliance na diabulu. Alors il faut te disqualifier ye. Mais andimaki te. Alors papa DSV likambu oyo zwa yango communauté mobimba totemela yango on doit les frapper fort. Aza mutu normal lokola mutu nyonso oyo akoti na corruption ou bien sali alliance na diabulu il faut qu'on disqualifier ye. Bandeko bokoko bataraba biso nous les pasteurs bino ba pasteur boy bino boy oui tondi maka de kombala komi
c'est-à-dire na répondre na yo ayo retourner na biso ba question retourner biso tondi maka mais na part na bino boki attaque reconnaître erreur te oyo ndeko papa na biso nde mona sembe ko sala c'est-à-dire ceux qui tirent de l'eau vous ko défendre et toujours boyer vous tinga matalo boy voire même lobby ouais opele vite akanga na banzi ndeko oyo azali na nzela ya singa vraiment soki oza na besoin ya kosolola vraiment kanga micro na yo s'il te plaît ozali na radio oyo bato bazali koyoka ou bien otiki biso okei na masolo ou bien ozali na biso merci ndeko na biso oza na maloba lobi na débat ndeko na biso vite akanga ton pays a reconnaître qui yango que papa na biso a sali erreur. Alors moi vraiment papa DSV na bandeko nyonso likambo oyo communauté mombaya biso ba congolais to telemela yango et puis to sanctionner to frapper dur c'est un homme a commis corrompu a sali alliance na diabolo pour azwa mbongo pour se libérer na ba besoin na ye bataboko on a la ngelo mo ba très important que moto ya nzambe d'après bango il faut dans la politique il faut dans la science et puis il faut dans la religion c'est-à-dire tous les blocs qu'on a mis ça te fait retrouver quatre na bango c'est-à-dire le kola papa na biso de monasemi un homme politique de la science et puis de la religion alors à décevoir biso nous devons les frapper très fort il faut disqualifier wana ezaki maloba vraiment oyo na ngeko pesa na bandeko na biso nyonso ba congolais tout telema il y a pas le pardon il n'y a pas fanatisme il y a mutumu date voyons les faits ndenge bopele don pays vite akanga lobaka ataka biso makasi ndeko na ngai pasteur tala ba effet alors les cambonais ezali très clair comment troki nango de gauche à droite biso nyonso ba congolais papa DSV yo zalaka makasi côté wana ozana parti prité otelemaka makasi obundela makasi mpona mboka na biso ekolo c'est-à-dire ozalaka mpe mutu ya fanatisme te mais otalaka mpe ogiraka mutu selon misala na ye alors mobiliser bandeko nyonso biso mpe nous l'église nous avons su mobiliser aussi nos assemblées l'église alors pour likambo oyo tomettre yango vraiment la fin moi je croyais personnellement ceux qui papa na biso wana nde monasema azwi pouvoir na mboka discipline au Bataboko Batanango, il devait avoir aussi une bonne discipline à Kadamboura Congo. Alors je me suis trompé. Et aussi, Simba Rapé à sa alliance, le Kola, la Diabolo. Alors on a un pasteur, on a Bissonioso, Tonanzela Moko. Alors conseil pour un des combats en commis, ayez un peu de réserve pour attaquer les autres. Merci. Merci et papa Nabiso. Nabanzi bande koto sali kokoba se kokoba. Omoni mutu soki oyibaka mingi eke bakangaka yo te me oyibaka na baninga me mokolo bakokanga yo olingi obimisa na baninga omoni eloko moko na monaka babonkokiste bazalaka vraiment soki bakangi mutu na bango bakobanda kobimisa na yepe me bakangi mwanda ntemi tozali na makambo ya mwanda ntemi oyo mwanda ntemi azali koloba tokangi nde mwanda ntemi toza teke na besoin na yepe batu oyo balobi awa ezali mwanda ntemi bande ko bele bazali ko komela DSV tia lisusu fichier toyoka bata bankoko boyoka lisusu fichier wana malamu nde to kokende pa papa na biso zambwana papa mayamba kuna na régie moi fichier Bona Congo Baloba mamonango mafuila kuntima kasingai nazali nkewa mamonanke wa mafuila kunganda oza zoba zobe yuma kongoleya oza zoba babe benozo ya oza zoba babe yuma Radio Okapi
nouvelle plateforme politique vient d'être créée en RDC. Elle vise la victoire de Vital Kamerhe aux prochaines élections présidentielles. Alternance Vital Kamerhe AVK en sigle, c'est le nom de cette formation politique. Des mouvements de population s'observent depuis une semaine au long du lac Tanganyika. Ces personnes déplacées, dont le nombre n'est pas encore établi, proviennent du Sud Kivu. Elles fuient des affrontements entre FARDC et Mai Mai. À Kinshasa, les agents de la Société congolaise des postes et télécommunications ex-OCPT accusent les ministres du portefeuille et des PTT de vouloir retirer à leur entreprise la gestion de la fibre optique au profit d'une entreprise privée. Hier, ils ont remis un mémorandum à la primature. Bonjour. Processus électoral. Une plateforme politique vient de voir le jour dans le pays. Alternance Vital Kamerhe AVK en sigle veut soutenir la candidature de Vital Kamerhe et assurer sa victoire à la prochaine présidentielle. La charte de cette plateforme a été signée hier mardi à Kinshasa par plus de 20 partis de l'opposition, des associations de la société civile et des personnalités indépendantes. Innocent Olinga. Parmi les signataires de cette charte, quelques figures des pros comme Jeannot Mweze Kongolo, Gaston Dindo, Charles Bofassa, professeur Mulumbakati et Madame Nelly Mungulu-Diak. D'autres partis comme l'ULD de KTB Katoto sont avec l'ancien président de l'Assemblée nationale. Objectif poursuivi, les positionner à la tête de la magistrature suprême, comme le confirme le député Charles Bofassa Dima. Cette charte symbolise l'engagement, mieux la ferme détermination de nous tous à faire élire Vital Kamerhe à la magistrature suprême et à gagner les élections au niveau tant national, provincial, municipal que local. Invité surprise avec un discours surprise à cette manifestation, Nemwanda Seni, chef de Bunduja Mayala. La République démocratique du Congo, notre pays, a trop souffert particulièrement dans sa province du Kivu. Alors voici mon hypothèse. Mais cherchons un patriote du Kivu. Passons-lui la présidence. Afin qu'il puisse défendre la province du Kivu et le faire dans la sagesse et les bonnes relations entre les États voisins de la République démocratique du Congo. Lui-même le candidat... Mama Mbokekei. Mama Mbokekei. Bandeko bolandi bino moko ezali ngam na lobi soki ezalaki mbuta zambwana eske boki mbuta zambwana mutaza koloba kuna te mwanda ntemi ye mutazali koloba eske boyoki papa Izaki to ami Bush mutaza koloba te mwanda ntemi eske boyoki bopele bobala to dompei te mwanda ntemi eske boyoki DSV to Véron Mwalumba te mwanda ntemi yemo eske boyoki odo te mwanda ntemi ya solo bandeko ezali ngai te mwanda ntemi oyo boyoki wana tolekani tozonge paya papa na biso Zambwana Joachim chef a bundu dia Congo oyo teki makila mboka Congo a soutenir na ye oyo bino boyoki eboto. Merci selon Mwana Ntemi eke Kamerhe mutazana position malamu pona ko résoudre makambo ya Kivu makambo ya Rwanda parce sana pemene wana c'est ça l'erreur ezoleka na ba politiciens nyonso ya Congo ngata na ko peser bango bande ko bolimisanga mais jusque-là je ne trouve aucun politicien congolais oyo vraiment za ko qualifier na année ya 2011 oyo bango nyonso bazoke na style ya antiquité parce que Mwana Ntemi azokanisa ke po azana expérience na niveau parlement et qu'il y a une expérience dans le domaine nyonso to bisika nyonso. Ça c'est une erreur grave. Au Congo on appelle même la science politique, ceux qui basent ça la classe à 60, 70, 80, chaque jour bazo kansake style dernier politique et ken la yango même si bazo na internet na ndako, ils n'ont même pas le temps d'aller savoir l'actuel système américain comment ça tourner boy na boy. Pour vous dire la vérité, erreur est grave et ya liboso et pas ene Mwana Ntemi ya kozala koyeba ete makambo etali ba pays voisins aza kolobela. Ça automatiquement il faut koyeba ete il est en train de toucher ce qu'on appelle les affaires étrangères. Il faut d'abord département des affaires étrangères parce que kuna ne diplomatie elekelaka. Toza na ba expert ekoka bat bazana expérience bangonde bakoye ko la situation oya Rwanda nani ni comment kozala mais un Kamerhe qui est un député quelque part là. Quelle expérience qu'il a dans les affaires étrangères. Même si on devenait un président, qui que ce soit, dans le pays, dans le monde, Moutoumoko a une présidence avec expérience à Zalakate. Mais l'expérience vient sur base des départements ministériels
okonome bato baza na expérience, c'est ça l'expérience d'un président. Tanga Obama komona Obama a une expérience mon côté biso to vana à quelques mètres awa, je vous dis la vérité, il n'a pas d'expérience, mais il sait nommer la vraie personne à la bonne place. Donc c'est pour vous dire que na Congo, dire que XY kazana expertise na boy alors que ne peut pas résoudre le problème de télécommunication, so il poste télécom bazana problème ba français que no ba bongo ya échange ya ba bengi na biso to bengi eza nini. Non, il faut chercher un expert en télécom yem to kozala kuna. Donc il y a l'expertise dans chaque domaine, mais question d'avoir un bon choix. Mais qui pereke c'est ça na Congo de kodesve oyo batu mingi to sa koyeba te. Peu importe quel genre d'expert, on a n'importe quelle position dans ma communauté Kivu, Rwanda, Congo. Parce que ces gens-là, les Rwandais sont déjà là. Oyana Mampinga, Bazaliwana, officier supérieur, Bangona Bango. Quel René Congolais na Congo concernant ma Rwanda, Bongo espace et puis Bantene na Bango ezako tourner. D'abord pour vous dire la vérité. ANR n'habite na Congo et un diminutif, mais un service d'intelligence des Rwandais qui existe au Congo, ils ont un bongo, ils ont un équipement, ils ont un outillage à prendre l'information au plus vite que possible. Ce qui n'est pas que Kamere c'est la bonne personne, alors Kamere était, mais il y a un service d'intelligence rwandais, ils sont sur place, puisqu'ils sont là partout. Alors, il y a une chose faut qu'on y ait, c'est que tout côté fait la nature ne mwanasemi contre ba dibundu ya Congo na ba secte ba yindo o bozana kati na ba bokoko. Il faut qu'on y ait RBK dibundu Congo et ça d'abord anti l'homme blanc. Yeba yango, l'homme blanc c'était Mundele. Oh, Kamere, un Rwandais, ce sont aussi des étrangers. Batbaïsou konzam sa Congo. La bonne question que j'ai, comment RBK na ba épiscopat na ye na ba porte na ye atie partout na monde o bazolo belaka contre Bible yela biso na boîte contre ba mindele ba yela biso ko konza biso. Quelle est leur position na ba Rwandais o ba ye ko konza biso na balkanisation, ba Rwandais o ba ye avec double face et bazako boma biso parce ba mindele je ne crois pas que ba boma ka ba génocide ba 8 millions ko rappel biso. Mais bango ba ne mwanantseni avec RBK ba joindre Kamere qui est le pion majeur, les machinistes à locomotive Kenge Wadondo, na Kabila, les clans des Rwandais, au baso contrôler Congo Nyoso. Pourquoi ne Mwanantsemi a joindre train à Bango? Quelle farce, quelle hypocrisie pour dire que Mundela ego konzamisa biso et puis les Rwandais qui viennent konzamisa biso, Mwanantsemi azo pesa kiti na ba salopats oyo. C'est ça la question que j'ai. Et ensuite, pour la batu mingi ba yebite, tika boye ba ete mais Mwanantsemi, RBK Dibundu du Congo, apparemment c'est une association socio-politique. Et ça pèse la religion, parce que sur la religion, il faut qu'il y ait un Dieu, Babangaka. Bango Babangaka, Dieu Mokote, Babangaka, Eloko Mokote, Bakosa Nasibanza Mfumutunele, mais en réalité, Dibundu du Congo, moi j'étais dans les bas Congo, na Matadi, na Port, na Bo, Matana, j'étais sévèrement attaqué. Pourquoi passer par le bas, dans les bino, na poto. Ba collabo ya ba mindele. Maintenant pourquoi les batu ya RBK ba komi ba collabo ya nani ya ba Kamnambe oyo ba Kabila ba Rwandais oyo to 100% sans discussion bango kutu ba yiba koleka. Donc tant est commis pour dire que soki mbongo est commis ko kosa bino ke pour supporter église na bino pour mbongo et que mbongo ekuta le pa Kamere sodomisation oyo nibo kota tika boye ba ete tozana bino mayele ba liste tozana yango. Non pas seulement il y a des étrangers qui sauter, mais même bino nyonso ba ne Mwanantsemi na RBK bokomi ko joindre ba paya oyo ba ko continuer ça biso. Ce qui après ba enquête sur monani guerre eza ko continuer match eza ko continuer tina kata Congo sarclage ko salema. Je vous remets l'antenne. Merci Mbuta Zambwana. Na banzi bandeko nyonso o bazali na ligne oyo bakozwa maloba o bakozwa maloba te wana bakomeka kotikela biso mpamba te bato misusu oyo bakobenga na banzi eloko tozali koloba ke bandeko tozala ba fanatique te ngai nazalaka ni fanatique nazali ni muto a parti politique moko jamais nakumisaka nalobaka muto azana idée soki Mwanantsemi na banzi tango Mwanantsemi atelemaka na parlement oya lobaka makambo
nazana ba fichier so bolingi lobby bi après lobby boyo ko commentaire na ngandenge na bandai ko kumisa mwanda ntemi na kati ya parlement lera za ko écraser bato tango ba sombi ye ba pesi ye ba jeep boyoka ki pe langage na nga na zonga ki ba sombi mwana ntemi ba pesi ye ba jeep azotambola na ngo soka lingi gouvernement na to be lingi parlement te azongisa ba jeep na bango aza corrompi bato ebele kaka ba maltraitaka DSV yo lelo oyo bino moko boyoki na ko monopoliser na parole te po debe ezali tokende nanu na mvita nkanga dompei toyoka ye biso tozana besoin koyoka babonkokiste comme ça bazwa fimbu na bango ya devupertal soki pe dompei tokopikole basuki wana azalaka nango lokola landa chef spirituel ne ya bonkoko tokopikola ye lelo eboto dompei matondo mingi ndeko nanga diana sulufutu de vupertal sengo mingi lokolo zali kozongisa lisusu masolo pamba te but ya baradio na biso ezali mpona koéveiller peuple congolais, but ya baradio na biso ezali mpona koéduquer peuple congolais, but ya baradio na biso ezalaka mpona kozala propagande ya x ou y te. nakanisi tala esika ngai vraiment chaque fois to masolo ya boye ezali koya na esengeli kaka na ya nautaki musala na ye mbangu na yoki fichier et nakanisi que vraiment ezali loko moko malamu. C'est une bonne chose et que soki un leader congolais, qu'il qu'il soit, accueilli pour soutenir l'ennemi à Congo, mais c'est que les Congolais se battent les médailles. Merci. Être humain, c'est ça beaucoup que ça autangi ça. Pour la baba lukaba et baboko c'est quoi? Yangwana boko beaucoup etangi ça comme moto azala moto. Et le question ici moto na nyama okomona mbwa alala kama mama na ye, mais moto asala kama kamwana te. Et là on a rien à ba mususa wa ezali nini? Ezali était leader ya bundu dia Congo. Azu décision moko to azu orientation moko ya ko soutenir Mopaya Vital Kamerhe Rwandais oyo biso sozali ko décrier mais wana ezali décision ya ye en tant qu'un homme. Ça n'engage pas Bokoko parce que Bokoko n'est pas égal à Nemwanda Nsemi. Nazali ko kolingana beta vraiment c'était na esika oyo parce que nazali koyoka ndeko za bwana koti avec un raisonnement dépareillé, un raisonnement hors gabarit makama zali koloba zali koyeba te azali kotanga ba dibundu du Congo des histoires qui n'existent pas mais tanga eloko ndenge ezali bundu dia Congo ezali dibundu te di wana za kozwa yango wapi azali kotanga ba RBK mais RBK ezali na radio na biso kachopa RBK ezali te bundu ya mayala ou bien ezali te bundu ya Congo. Alors tala esika tango bozali koya c'est pour ça tango na komi na chat on a dit ndeko za bwana zali koloba makamoko kola mutu atanga te parce que azali koloba ma RBK na kati na radio RBK ezali sigle ya radio na biso kachopa R radio B na biso kachopa. Et bon ça qu'est-ce que ça a à voir avec bundu ya mayala, qu'est-ce que ça a à voir avec bundu ya Congo?Ozali comment esika oyo essayer de être honnête nga fichier oyo na CP na yango parce que ezali élément oyo ezaki très important na bandeko na biso nyonso oyo tolingaka Nemwanda Nsemi oyo esengelaki nga nasalaki maloba lobi na radio Kachopa. Les gens m'ont demandé élément audio pour la prouver parce que ezalaki sous-entendu comme bundu ya mayala a répondre na noté, c'est-à-dire que message oyo elekaki na radio Okapi eza mensonge mais heureusement que élément audio ebimi. Mais esengeli peut to analyser élément audio na malamu soki bolandi élément audio du début jusqu'à la fin. C'est vrai Nemwanda Nsemi a soutenu Vital Kamerhe ezali eloko moko oyo ezali inacceptable mais c'est aussi vrai que Nemwanda Nsemi a signaki te accord ya kozala membre mais azalaki babengisi ye comme invité mais en tant qu'invité à marcher sur les morts congolais et wana esengeli to loba yango mpoke message wana ekomela ye que ba congolais bazali contenté et que esengeli a réajuster position na ye matondo meloko ninga lobaka Bokoko e bouger ni de A ni de O et tikali kaka idéologie biso toyebi ke
yango nde ekozongisa moto moyindo na réussite totale. Soki leader asali déviation, c'est tout à fait normal. Akwei endi koloba teke makambo nyonso ya bokoko ekwei, et soki asali déviation ye moko ya ko expliquer soki explication eza valable te et qu'on a balayé du revers de la main matondo na zongi maloba. Eboto mbuta Dompei na banzi Dompei invita kanga malgré na lingaka na kata yo mokokoli mpona basuki na yo wana, me ozalaka na mayele moko oyo ezangaka mingi batu na bino wana, pamba te moto ya mayele to moto ya bonkoko alakisaka kibunkokoli te na ye, andimaka esika mabe ezali, alukaka te ba justification, abimiseloko boye, tout d'abord accepter tort na bino pe tort na yo. Mais mutu oyo alingaka ko se justifier ke boye na boye, na banzi bandeko ndenge nga naza koloba boye, soki na beti mwa libunga to na beti mwa libako, Dompei ya kozongisa nga na sima. Soki na beti mwa libaku mbala nkomi ya kozongisa nga na sima. Pourquoi bandeko balingi kozonga na sima te kondima erreur mpe ko benga soit leader oyo ya bonkoko ye aya koyebisa biso nini oyo alingi kosala, nini oyo ateki mboka ya Congo epai ya bapaya pe ko soutenir mopaya. Papa na biso oyo tokoloba keba na kamera, to mekana ko pesa yo maloba, comme ça au pasolana mpoke na simato ba ko pesa bande komisusu. Matondo mingi papa na ndengo sili ko pesa nga maloba na ndenge da landaki nini ba parole ya papa la biso ndenga ute koloba siko nena loba neti papa Dompei ndenga ekoloba alobi ke asuki sika kake ba benga ki e invité, mais ceux qui to landi maloba wana avant dani papa la biso bundu dia kongo zo parole koloba ba benge invité surprise. Ozomon siko il faut to calculer to ba mo wana nyoso tu invité surprise siko tong ba benge invité wana eza koloba ke ayaki donc na ndenge mo mais surprise ya maloba o ya bimisi wana donc oyo batu bandima kite. Ozomon ndenge batu bazalaki wana bakoyaki ke tangu ya yaki wana par exemple akoloba makambo ya bia ya bonkoko mais aye ko dérouter, donc na surprise wana lobaki wana ke ko pesa kibokonzi epai ya bapaya et sika wana nde donc epesi nga nde pasi lisusu wana matondo na papa na suki na wana ya solo pamba te na région ya Bazaïr bazoba bazali ebele, mutu akoki kosimba présidence te, mutu akoki kosimba Congo azali te, comme na région ya Kivu lokola batu baleki mayele baleki ba congolais nyoso tout ceux qui peut Vital Kamerhe aza congolais ndenge bango bayebi ba préférer ke ba pesa ye pamba te région ya Kivu ezali ya région ya Bazaïr bazoba nde mutu batondi kuna pamba te koloba ke non région ezali ko souffrir mingi. Est-ce que région ya Bazaïr e souffraka te bata mayele bazali te? Est-ce que ye moko ne na longoli ne wana Ntemi natikeli Ntemi wana, est-ce que Ntemi azana mayele te akoki kumba mboka te, il faut pesa kaka batu ya Kivu? Papa na biso kadima yo zana ba intervention moko lokola ba marteau. OK, merci papa Diana nazogi le susu pour ko baxelo au moko na lingi na réagir un peu sur eloko maman alobaki moi liboso les alobaki ke bokoko eza kindoki. Bokoko za kindoki te, bokoko za kozongisa identité ya mutu, identité neto biso za ba africain to bimi na mboka, to kila ba diaspora. Bokoko zo kozongisa la biso identité africaine. Eza kindoki te. En plus na banzi logo musuto ndeko oya zali na nzela ya singa bolimbisi ndeko na biso zali na nzela ya singa meka kotika mwa makelele mpamba te ozali koloba ezali koyokana. Papa na biso toyoka yo na ba intervention na yo. OK, nandoloba bokoko ezali kindoki te, eza pe synonyme ya kindoki te. Ezali kozongisa biso na ba tradition na biso, identité na biso ya bo africain, identité africaine. Donc ezali kindoki te.
en plus na baksa solo musu bazo peut-être bodo confondre ne Mwanda Nsemi na chef ya Bokoko na Congo. Ne Mwanda Nsemi n'est pas chef ya Bokoko na Congo. Soki tonto landa ba mouvement ozo soutenir Bokoko na Congo. Tokozana ba kimbangiste, c'est vrai ba utiliser la Bible. Mais soko landi maté na bango mingi Bible bande ko ezalaki utiliser mingi par Simon Kimbangu na ba master ne bazalaki na ba Simon Padi et les autres. Génération na bango tongo kei de comme la génération ba kisolo kele na ba diangenda ba ko changer makambo. Ba komi plus na identité africaine, plus na kibokoko. Alors siko na génération na bango tongo kende siko to comme na génération ya papa Simon Kimbangu za sikoyo, génération na bango de ba comme ti vraiment na kata kibokoko. Yana loba ke nani ye ni Mwanda Nsemi azali leader ya baboko côté. C'est vrai azala mouvement na ye ya bundu dia Congo ozo landa makama bokoko na biso. Mais azali leader ya boko côté. Ce qui a alobi makambo asali déclaration na ye politique na kati ya bundu dia Mayala ozali organisation politique. Cela ne veut pas dire que alobi en comme étant mutabokoko. Donc il faut tout ça un peu la part des choses. Alors bien comme étant politicien na kati ya bundu dia Mayala et alors bien on na kati ya bundu dia Congo. Ba na kati pe ya ba Congo na kati pe ya Congo na biso na kati ya Congo central. Ba mouvement pe ozo soutenir Bokoko za mingi neti mouvement ya papa Simon Padi église des Noirs en Afrique. Ezali et kimangisme ezali na ba secte mususu oza reconnu vraiment te na kati ya milieu na biso mais eza ebele na kati ya ba Congo. Donc il faut pas tout le que il ne Mwanda Nsemi pour faire les déclarations on a des bateaux beaucoup connaît va faire les déclarations non c'est faux et archi faux ils ont bateau beaucoup côté ils ont lié moko la personne politique ni Mwanda Nsemi ya onde ndelo ngalo papa Diana na gozo 1 minute pamba papa ya solo papa na biso ozali vraiment na maloba mpe na kimia nyoso to Matondo nalingi na intervenir na ndeko asuka auti koloba alobi que to kabola soki na landi bien to kabola politique na spiritualité mais papa ça asuka muto telemi pourquoi parce que bato ya bokoko bato ba memeli biso ba radio o ezalaki nango normal à l'époque o papa Diana to bandaki ba masolo radio ezalaka nango bien oke na chondo oke ani ba eli biso makamba bokoko bato wana balingi jamais to kabola soko ebisi mutu ya bokoko bato ya ba radio o bazo soutenir ba philosophie wana soko lobi na bango bokoko apo lobi politique ba koloba ndeko tika ndeko za na libunga ya mindele ba bebisa yo oh soko bina ngo pola nini ba no non bokoko na spiritualité bokoko religion science na ba politique etambola kanyo surtout nzela moko tika ko kabola pour ça na ba radio kutu on a intervenant na ba radio na lobby ça la journée oyo bolobela ba religion journée oyo tolobela ka politique journée oyo tolobela ba bina tika ndeko nyoso to esangana religion na spiritualité na ba politique esangana siko le yo ndeko keba na caméra au côté lobby to kabola alobi yango na ndenge ya bundu dia Mayala parti politique alobi yango na ndenge ya spiritualité te ya bokoko te ndeko na ngai alors finalement to yeba place tozali ngaba to bokoko bazo attaquer nga nazo sala séparation et de notre côté ezali keba na caméra te o salere na kombo na banzi wana ezali papa na biso kadima vraiment ozana maloba papa nyata pamba te lelo tokotia dompe ekutu sia longwe po dompe ye azalaka netre osali faute azasenga maloba na banzi nani aza kosenga maloba to papa na biso nano ami bushi zwa maloba ndeko nyonso akozwa maloba na ye Matondo tenena tisa point wana kaka bona tika bato ba continuer donc c'est essentiel pour bato wana bomeka ngam na tindi bino na pesi bino examen bo luka bato wana o ba mona ke bango ne ba komona nzambe biso bato to komona ba satan hein bato baza ba protestant ba pentecôtiste ba maikari ba témoin de Jéhovah bo ke ne pas diable kaka bato ba soutenaka ba bokoko bango ne bo tuna bango balingaka jamais ko kalikambo wana ponga za d'accord te nga principe na ngezali que lundi to lobela religion jour musu to lobeli politique banini na lingaka to kabola mais bango babi non eza lié on ne peut pas séparer la spiritualité na makambo tali politique ndeko tana libunga ba mindele ba bebisa yo c'est ce qu'on me dit à moi na ba radio bino boyebi wana merci na banzi ba radio biso to yebi ça et papa kadima na réagir un peu na banzi papa na biso esengeli kozwa maloba pamba te bandeko bazali ebele kopesa bango maloba soki oyo alobi merci
Ok, là papa Kadima nazongi lisuna lobibo mendeko. Il faut tout ça la part des choses. Tu as vu que batu ya bundu dia Congo so ba leki ba lobiki politique ezaya ba mindele. Alors botu na bango question oyo. Chef na bango ne Mwanda Nsemi. Asa philosophie na ye ezalaka basée sur trois choses. La politique, la science et la religion. Ce qui est basé sur la politique, botu na ye politique à l'image ya banani ya ba occidentaux te. Science oyo atanga azali docteur en bactériologie. Atanga banani bakoko na biso ba kongolani matangisa bactériologie to uta na occidentaux. Kokamo. Alors c'est comme ça baza alimba bazola na makambo occidentaux. Donc batika makambo ko kabola o kina ba mindele o quoi. Merci papa Nasuki. Merci papa na biso Kadima yoza munduki na chanze okombo okoyi munduki pamba te ozo peta. Bon kosaka bo olobake ba radio batangaka radio Kachopia ezali wana muto alobaka bopele pona nini kotanga ba ngala tangaka radio Kachopia balobaka na lobaka na batabon koko na chaka mai na monokote dompei tokoye ko beta na ye débat azana ba argument mais batu misusu bayela kabiso kaka na ntanga mfente mbala nkomi abundaka mwa muke na ba argument na ye pe mais bango na dompei na ekrazaka bango me batu misusu bachaku lobaka bayeba keloko baza koloba te dompei akimaka debate mbala nkomi akimaka debate me batu misusu soka aza koloba bonkoko a définir yango a démontrer rien kaka koyebiso bakoko na biso basalaki bwato banda basala bwato e développa etikala kaka bwato pirogue wana te o liboka banda basala liboka ezaka na motute nango te est-ce que basala moderniser yango kaka o bonkoko ndeko na biso kinamvwiti bango yelo babonkoko mususu bango ye baye toyoka ye lisusu bandeko ndeko akoti na maloba eboto na pezi nombote yenge ndenge kaka bokoko toloba na sepeli loko olanda lisolo na radio na biso lisolo ndeko na biso na pesi mbote makasi na bato nyonso bazali na kati na radio mais ndenge tolobaka mpona ko toza koyoka yo ndeko na biso soigner pota malamu fo kotia dakin ndenge na meki kotia mwa dakin tiana yo dakin est-ce que ozali koloba ezali ya bino bayindo to ya mindele tozali koloba ke ekozala malamu ke ngani na tuna papa na biso na Skype katani motuna kotuna ndeni na bonkoko pe basala ta ordinateur te tozonga na mpe papa na biso dompei zwa oya mindele toyoka yo matondo nakanisi bozali ko déplacer tellement ba débat soki olingi bo mema débat mususu o to kosola sur bokoko la science et la spiritualité la politique on a débat mususu hein mais en bref nanga zo baboye nakanisi makambo ndeko amisi bushi azali koloba azali totalement na matiti na okile mawa vraiment nanga zo makambo ezanga forme soki bokoko bazali kotangisa ke mabanga misatu wana etambola kanzela moko mais c'est comme cela ezali philosophie na bokoko eza ndenge wana mais soki leader moko na kati la logique ya bokoko a dévié c'est le leader qui doit être condamné mais ce n'est pas la philosophie de bokoko qui doit changer bakoko balobi mabanga soko lingi kolamba okotia mabanga misatu po etelemisa nzungu okotia mabanga mibale te nzungu ekobascule okotia libanga moko te eza lolenge wana donc na kanisi te esekani débat wana azali komema keno to banda kosala ka mokolo moko ya banini to tiaka ba discours chrétien c'est non eza ndenge wana te papa wana ezali ko forcer logique moko o ezali vraiment ya bokoko te logique ya bokoko kotika la logique ya bokoko et ko continuer ko tangisa tala esika yango eza lokola constitution na biso lelo so tozali ko condamner acte wana c'est pas que tous la constitution tous les Kolanda et alimini et bokoko alors moni qui na quatre na logique wana et ça même que malgré don père alingaka ne mwana semi mingi ne mwana semi matikali figure emblématique o ya kotangisa bokoko mingi mais soki mbebe ezali don père ya koloba pourquoi parce que don père ya koma moto alors mwana bonyama akoma na bomoto alongwa na alléluia amen ndima kaka banga kaka akoma na isika oyo ya kotala ya kolobake oyo eza bosolo oyo eza lokuta vous allez comment la différence pe eloko esengeli
Bon, apprécier, pas mater, il ne faut pas tout seulement rejeter. Il faut apprécier. Nakanisi wana des ali éléments où estengele ezala central. Papa na biso dompei moi motuna moke. Papa na biso dompei moi motuna moke. Lelo yo fandi. Ba ebisio ke non dompei ennemi ya Congo yeyo. Ennemi ya ba Congolais yeyo. Oyo azali ko boma ba Congolais yeyo. Alors, na Congolais oyo ba ebisio ayibi na magasin. Na ennemi ya ba Congolais. Boko boma nani? Papa, nini DSV. Eza motuna papa na biso papa DSVT. Mbeba ezali mbeba. Na likambo etali Congo, nenge tozali ya Congolais esengeli azala strict. Congolais esengeli azala strict parce que ozali comment likambo ya kosalaka accommodation ami frère mpo azali ndeko na nga na kopinir yete tala eloko bouta bomati Congo. Bandeko ne ba kosala ba détournement oyokela bango mawa. Mais na suka na yango na bandeko na yokela ki mawa. Ndamba oyo nyoso bande ko iba ba camarade ne baza azako yokela bango mawa. Ba kwesi Congo Mobutu ndeke ndaki na otopoto. Donc na makambo Congo il faut tous la strict. Na bansi dompei na landio. Merci na intervention na landi dompei moto ya yibi esengeli akota boloko. Moto oya bomi Congolais oya teki mboka ifale to boma eto kate likolo. Donc mwanda ntemi azali lisusu crédible te epai na biso ba Congolais azali traître to traité na marque ba collabo ba traître aza mutaza ko mériter to kate ata maboko na makolo to kate suki na matoi pamba te ateki Congo. Papa Diana na lobi boy. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a présomption en ezali, mais c'est tout comme likambo tina suka. Et c'est tout comme nango tina suka. To li yango kaka ndenge ezali moto te, to comme nango tina suka. Moi ndenge na solo ebandi, ebandaki uta semaine passée. Tolobi tant ezali ko inventer, ba évidence ezali komata, tozali ko koma na point moko oyo but ezali nini ezali ko yebisa ye ce que azwa ki direction amade akwa ko changer ce qui a persévéré en ce moment là peuple congolais a l'obligation à traiter de la même manière et de la même façon que mutu nyonso oyo ateka Congo. Ça c'est tout à fait normal, mais na étape où tu koloba te na nous to sala boto zana étape où to zana koloba tozali ko dénoncer eloko wana qui en tout cas soutenir Vital Kamerhe ezali eloko moko inacceptable. Ce qui a dit que soutenir Vital Kamerhe akoka ko stopper immédiatement. Ce qui a dit que écouter ngana ko soutenir parce que molimo yebisi nga ndenge wana to koloba na yo na molimo to kotumba bino. Mais ce qui a le but écouter ezalaki une raison déterminée à pendant ko soutenir en ce moment là à réagir tir na ye tozali besoin ndenge na reprendre ndeko na ngai Toza koyoka yo papa na biso. Nini 2% de vani mwana semi eko akomatisa position oyo toza na yango na tina ete tokwa ko. Quoi ça mon pas? On a besoin de cela. Donc il toza ina logique mo to manda ko écarter pour to disperser puissance na biso. Ne mwana semi azali ko regrouper groupe moko ya batu. Baza ko lantaye. Ça ifenge to yeba yango. Tu sais que dit azana batu mais c'est aussi to yeba ke na position à lelo si tu sais que il veut aller seul sans soutien à Mosusu, il peut être canambé à bêta et à phare sans tricage. Sans tricage. Alors, les alliés, que tous les Congolais doivent comprendre que nous devons nous joindre l'idée de présenter force makasi pour le moment. Nous allons comment entrer, mais allons Tshisekedi. Mais bah oh nyoso, oh bah koboya. Pour une raison X to Y, on a quand peuple congolais à cause de la responsabilité naé et vous allez comme que la mutu mawate azan de quand on peut vitakanga boyina boyatika la souki le quand on peut vitakanga non et ça dit problème il y a Congo est souffert pendant plus de 50 ans alors tokoki ko permettre que souffrance il y a Congo est là éternellement parce que nous voulons accommoder mutu X ou Y ami l'homme que vous allez ko beza mwandasse mais l'option que par exemple que tu sais que dit à que ça la alliance na il peut être kana akobeta mafimbo tokoya tokobeta ye
Merci papa na biso Dompei, merci vraiment na ba intervention no pe ozalaka trop ferme. Na banzi bandeko tokopesa moto nyoso tu maloba na kimia bandeko. Na banzi Dompei na sepelaka na o mingi pamba te okimaka debate pe olobaka o eza kati na motema na yo. Moto o azali crédible na moment o ezali Etienne Tshisekedi. Motuna naza kotuna na ba Congolais o bazali kolanda biso na o tozali na kati. Abongo radio lobiko ngana tangaka. Radio Bendele. Radio Kimpwanza. Musala kaka kofinga Etienne Tshisekedi. Peut-être bazali na oya bango mutu mapinga azana se ya mai. To azali kola nzete ya safu. Ou bien azana likolo oyo tokokoma na élection teke ya kozwa mboka. Peut-être. Mais pour tozali komona ba radio na soki ba fingi Tshisekedi traître boye mais est-ce que bazali na motu oyo azali ko bundela bango oyo a promettre bango que non Tshisekedi akende te ngai moko na kozwa mboka à part l'élection, ou bien bazali ko sala service ya Hippolyte Kanambe oyo mokonzi na bango azali kolobake bo déstabiliser lit oyo ba Congolais balemba soit disant que ngana za kobunda na kobundaka pete na kokimaka pe mbangu te na fandi na ngai toliaka mbongo na biso pamba te naza komona we komi utopique. Comment batu mobima bazo aka musana bango ya kofinga oya akei élection boyo yebisa ngai nani Ngwanda akei be élection aza kobunda aza kote nini banda lakaki. Na bazi bandeko to mekanan ko sala part des choses. To pesa nanu loboko to soutien na motu poto za na besoin ya motu nyoso aza kobunda. Soki Honoré Ngwanda azali kobunda, c'est un Congolais vraiment azwa libération to ko soutenir ye. Mais soki afandi na ye atika koyebisa na ba radio na bato e bakoti wana pona kofinga ka Etienne Tshisekedi tango nyoso to. Mais tandis que baza ko sala rien. Awa tolobaka na banzi ba débat mosusu ezalaka poto salaka ngo na ba radio boso ki tokutena bato misusu na banzi tang mosusu bakozwa pe mwa ba moko na bango na ba discussion pamba te bande ko bele ba komi mwa ba très impoli ba zoba pona ko lobaka buzoba na kati na ba radio mais ezali malamu te ba débat tokosala ba débat soke ezali to sali débat oyo azali na faute andimi faute na ye voilà batu baza kokola mundele soka za na défaite andimaka défaite mais batu misusu ba homme politique soit ba radio rien andimaka défaite te kaka critique sujet zate alelo na beti comme ça bozwa bobeta eza pasi nakende na epai ndeko na nga mbala nkomi asengi pe maloba mwa mingi ndeko na nga limbisa nazonga nane epai na yo nde na kokende lisusu epai ya papa na biso kina mvuyili yoka bakombo na bango za matata vraiment ya bonkoko papa mbala nkomi zwa maloba matondo na opesa nga maloba na kanti bolanda nga bien na kimia nyonso papa ndenge naloba boye radio ezaka na problème te po yango elobaka nango te batu balobaka me ndeko na biso ami bush nayebi te soki na tangi komone malamu sijo ya ye nango aye lokola mwana babeti ye mbata na balabala tumolaki batu azoya na kolela po bayaya bayoka mawa bakende kobunda nsima batuna nga na okamwa toza na besoin ya kotamize koyeba wapi pa lidusu oyo mboka na biso ezotangela mai poto bambango ndenge nini okoyela biso message ya ndambu oyo toyebi contexte ya makambo yango te ezalaki ndenge nini toyebi ba editing ezalaka na mboka oyo toyebi makambo tu ndenge ezalaka na mboka oyo moto azaki présentateur wana bakoki kotia mpe motu apresente bakamati wana na banzi papa na biso mbala nkomi mabe ezalaka na yo papa na biso mbala nkomi papa nde ozokatangaka bato nyonso te nakopesa nakozongiselo maloba mabe ezalaka na yo nalobi papa na biso mabe oyo ezalaka na yo pamba te oza trop fanatique ekota na makila ndimaka ekoki kozalaka bayebi soki mwana no ye bakangi ya yibi yo yebi te ka yibaka me bakangi ye croire na ke na bato na bakangi ye baza bata maboma te bakangi ye me lero kofandisa mwana no alobi ayibaki te
mais bato wana bakangi ye ndenge nini. Mais lero oke na mwana obani kosala ba je na kosombelo ni ndeni ozwaki eloko wana bona ote papa camarade mutayebisaki nga boye oyo nazwaki mpona boye kosalaka lisusu te. Mais yo kotaka kaka ayibaka te yo ndo ozali ndenge wana. Mais papa na biso bongo eza débat. Donc yo zali kaka donc mabe sur mabe. Donc yo kolinga ozana raison. Mais non il faut na bungisa yo makambo na parce que ça ko kende na ko bunga na ba philosophie ya mabe. Tokoyi kondima wiwi loka bangulu te. Problème eza boye. Donc opesi ne pas intérêt ya mboka. Opesi pe bato ba de ne pas intérêt ya biso nyosu. Pesa raison na bato ba contrisaka pe bato bonkoko. Pesa bango pe raison ke bazana raison. Pamba te bakoko ndima ka bonkoko boye. Na minute to banda ko kata mwa kala papa nanga pardon. Eboto zoya yo maloba. Na ngina loba boye. Likambo oyo eza intérêt ya Congo mobimba. Eza intérêt ya mutu moko to babengi ne mwana ntemi. Non. Eza intérêt ya peuple congolais. Alors, soki pe bei na yo eza mabe, oyeba yango bien ke obomisi ba congolais nyonso na makambo ezobima. C'est pour ça eloko ebima kala ngana zalaki nango déjà. Soki na ya mibale na bagi to vérifier. Tokomona ngo ezaki même pas na ndako ya caméra. Donc c'est pas propre. Alors yango na ina loba boy. Si c'est vrai que eloko wana eza mabe ndenge dompe auto loba. To continuer ba enquête. Enquête esalaka 2 ans, 3 ans pona nini? Pona kozwa toujours élément pe kosilisa. Tozoluka be élément soki toko condamner to bimisa joueur oyo ayebi kobeta te. To oyo azokoka lisusu te. Na makelela ba supporter oyo entraîner mutayebi ba joueur ole to landa entraîner to ki ba supporter to bimisi joueur oyo akoye kotia babi oyo baketo poli. Na lobi te ke po ne mwana ntemi ya kotia babi na lobi yango na kaya ba politicien na biso nyonso oyo baza na mboka. Omoni mama moko te asepela kobota na wenze. Mais et arriva pe boye mama moko aboti na mais na volonté ya mama wana jamais koyi kobota na wenze. Omoni na yango na ina loba boye belema oyo ebimaka boye te za propreté. Po ndenge ka dompe alo po makamu nyonso si balobi lobi yango. Mais to yeba kaka information to continuer ko luka ngo po oyo bateli biso lelo ese bima. Na zala na yango to analyse yango to mona pa ezali atako loba sujet za boye editing ezalaka bino batu bosalaka na ba radio boyebi eloko ni bosalaka na kata editing. Donc na koyi ko boye eloko te problème na ngai ezali Congo ezala libéré eza esengote na batu ko fandaka na ndako eza ya bino te pendant temps molai ti eme babino na kokufa eza teke na boyi kondima avant na ndima nga naza mondimité naza mososoli wana na répéter pour na oyebisa bino nazaka mondimité mais nazaka mososoli soko oyebisinga likambo na koyoka na manyoli maloba wana to na sosoli yango bongo na ye kozwe yano na koza mondimité na yebisaki bino déjà ba radio ezebe bino ndeni kozwa na radio pona ni kokota na source te po bino ba porte eza ya kofungwana pona bino par rapport ya babiso yo nga avana kota ba otuna nga ba titre na nango te yo se batuni olobo za journaliste ba okotsa yo oza na avantage ya kokota. Alors journaliste yela ba information eza bien poto peta place to ko zwa o biso toza nango posa oli to betaka lokola bazoba to lexa ay bankuna ba sokoli nyonso bakenango simato situka to bandolo bezaki fota nani non yela biso mbala moko eloko moko eza bien omoni mais pona bokoko koloba makambo ya bokoko débat oya lelo ezaki problème ya moto oyo asalaki erreur soi-disant de na koyi ko accepter te pour procès na isilité soi-disant asalaki erreur. Alors moto asalaki erreur to sangisa yango na makambo bokoko te soki to spiritualité okona na kati ya spiritualité politique eza na kati bonzambe eza na kati na makambo nyonso coutume eza na kati ya spiritualité tant tokendaka ba culte tokenda pe koyekola ba culte ya bato et pourtant yo za na donc na point wana il faut to meka koyeba yango to yeba pe ko sosola yango to ndima makambo te o mundela asalaki boye non ngai nazali mundele ndombe te nga naza noir naza pe na suki lokola dompe lokola pe yo desivol nga okata biso suki
ngana oyelo ba Gillette comme ça okataka biso bio ye kolatala mutu. Nabanzaki ndeko na ngai mbala nkomi akokai kolobake akokai kolobake na koyela yo biloko na biso abayindo comme ça na kulula yo suki mais akoya na Gillette bon koko ezana iloko akata suki te mawa tokeye pa papa na biso kina mvwidi yoka bakombo mwanda ntema apesa ba potre na ye ba kina mvwidi papa topesi yo maloba papa na biso sana maloba ya liboso kombo kina mvwidi ali emate mutapesa ngango te atonde ndanga kina tuna juste ba question puis na meka ko tumbola pota ndenge na lobaki liboso la pesi bino no somboto ndenge na tuna tozaki na papa Tshisekedi awa na Londres batuna ki motuna moko babeki na ye papa Tshisekedi pona nini te yo yaki awa na batu na biso ya poto kosenga bokonzi ba image wana pe video ezali papa Tshisekedi alaki na ye na mboka opo awa ndi bapesa batu bokonzi na tie parenthèse discours oyo mbuta na biso ne mwana nsemi asala kalongi azaka toujours na batandasa kosala discours ya molai moi des fois 5 pages mais tu regardes juste pas même 2 secondes donc osenga vraiment na limemi ya nyonso soki possibilité kozala botia yango na molai comme ça to continuer nangana tuna suna contexte nini boza kokelemela discours ya 2 secondes o bopesi biso ezali mpona kamere yali moswahili to po kamere azali burwandais to po kamere azali mobomi bato soki mpona ali mobomi bato tozali contre discours wana soki mpona ali moswahili wana ezali mabe mpo tozali na bakamere babushiri bariziki barwaima etieteri bakumba bandeko na biso bali baswahili bazali parti ya Congo donc contexte nini bozali kotelemela discours wana po azali parmi bato baboma bato wana asali mabe so ali parmi po kamere esikomona eli kosone trop rwandais wana toza wrong parce que ba rwandais bakombo wana bazali bakongolais bakombo bakamere pe bazali donc question nanga na tumuma pota wana po bomeka kolimola mwa moke boko tia so discours mobimba biso moko to jiche po biso za so bandimité to boye eloko wana ya alléluia amen ndima ozwa na ndimi matonde merci na banzi papa na biso Une minute, papa, n'a répondre. Merci, papa Nabiso. Pas même une minute, ça t'a 10 minutes, papa. Répondre ndeko ayoka pe alapa. Et boto. Matondo mingi na bandeko oyo bakoti pe bazo pesa ba point de vue nazo yoka nazo koma parce que makambo ngai aussi là wate. Hein? Donc on a bandi déjà on a répondre dans ndeko je sais pas qui mbalankoni oya bandi déjà quoi attaquer parce que na mon état philosophie ya batu oyo bazana kawana ya quoi attaquer batu directement a bandi oh non on dirait ba attaquer yango ya wapo ba côté là yé pambate mais et kamusinga pambate lelo na benga ki ba responsable moni na zola ki lobby na lelo na ba responsable ya Radio Kachopa na Radio Kachopa na tunaki na respect na bien ce que moyens ali na zonga na Radio Kachopa pona ya kosala émission ya vérité pambate na la vérité na maboko na ngai na lingina ya nango babi na ngande zaili kama horaire ya organisation babi que non zela ti lundi prochain oya po obimisa bo solo oyo ozali nango voilà tout simplement yonga abi bon na kende pa kulutu papa dia na sulu futu po epasa ki même émission comme ça na yebisa ye makambu nini ezoleka c'est-à-dire que na vérité na maboko na ngana bimisa ngona miso ya batu na poisa c'est tout donc ezali kamba ko agresser parce que l'obiso ko landé monsieur bana ika bo agression ba koti kaka bo mbamo bu bandi ko agresser je ne comprends pas si ko penso so koti bandi ko agresser oh non ezali ko mona ba beti kuna ayeko se non na yeko se réfugié waté ezande parce que kuna na kozonga lundi rendez-vous za lundi kuna ozande benda bika lena ko kita na radio pendant na kiti na kata radio Kachopa et kozala pour les éclaircissements une fois pour toutes que ne mwana nsemi nous a trahi et il a vendu le pays point les malobananga je maintiens mes propos il nous a déçus. Ce qui est makambo ya koyaka ba 2 poids 2 mesures awa. C'est quoi deuxième question? Na qui de quoi tout lobby est-ce que ça a rapport à Moussoaïl ou quoi? Non, problème est ça beaucoup plus profond. Nous parlons de 7 millions de morts. 7 millions de morts. Et ça les Kambouté qui ont ne mona te meke ko sangana na Moussoaïl. Ne mona te meke ko sangana na Muluba. Ce n'est pas ça. Ne mona te meke ko sangana na terroriste.